Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonsoir, bonjour, na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo nga nikola bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na eka kosolola lisolo moko euti na mboka na nga na Allemagne. Ndekola biso moko ya mwasi abengi ngabi mama bijoux na sina pesa yo lisolo oyo beta na eko pesa lisusu yo lisolo mususu o continuer kopesa conseil kaka ndenge opesaka parce que mibali bazali trop matata. Na mutu yoso to rotala ngata msotali mama bijoux ka pona mbala liboso monika a titre le bioko totala nano s'abonner te mama bijoux d'or naza ko inviter yo mikala niko s'abonner na Bidor TV fina croche la notification pona biloko yoso to banda kotiela yo ekomelaka yo na facilité nyonso croche ya notification ezali lokola mwa ngonga moko ya église fine yango etia mwa matoi boye pona biloko tunga na banda kotia na chaîne ata na tindeli yo te yo omonaka yango. Et puis mama bijoux d'or ngala beta masolo mama bijoux d'or na sala ba publicité mama bijoux d'or na pesaka do masolo na mingi saka ya ba conseil soza la besoin ba beta lisolo na yo o moni ke ko pesa baninga mususu conseil ko hésiter te pesanga numéro na ngeza la suka kuna benga mama bijoux pesa ye lisolo na yo na kobeta yango epi kozala jamais déci. Biso to sala ba publicité so ipo moni ke oza la publicité moko linge banda koleka na Bidor TV benga mama bijoux d'or bo solo la likamo surtout ba solo laka na banda conseil la promotion ya eloko na lokula na salaka auberge na biso o eza na matonge na Irebu A37 auberge na biso ba appartement na biso ba chambre na biso e bandi à partir à $15 na $15 na yo ozwa chambre kitoko o na kati ya chambre na yo oza la toilette douche debout ya propre ya kitoko oza lisusu na nini na télévision na kati oza lisusu na nini na frigo na kati eza na climatiseur mama bijoux alobi chambre wana ya $15 oza la droit ya kolamba mais cuisine ezali commun eza ya batu nyonso na kati ya na $15 na yo par jour wana okoki kozwa appartement oyo eza likolo koyamba bapayano na balcon en tout cas kozala l'aise soki mpo ozwi appartement oyo ezalaka na se tobenga yango chambre numéro 2 okoyamba bapaya na yo esika restaurant na biso ezalaka esika malewa na biso ezalaka okozala à l'aise. Et puis lisusu dit toza pe na appartement ya chambre salon cuisine toza pe na deux chambres salon cuisine mama bijoux d'or alobi benganga na numéro yo kobima na suka sala réservation à place na yo okozala jamais déci biso tozala toujours plein parce que mama bijoux a solo laka très kitoko merci na bato surtout bopesa na numéro na ngai epa ya bato benga mama bijoux so lingo kende kini mama bijoux nde mto akanga masolo mama bijoux nde asolo la bien place ya mama bijoux d'or kozala l'aise kuna to na problème ya mai te problème ya courant te po to baxi la bino ba ligne ya courant ebele donc tout ça la problème ya mai te to na problème ya courant te et puis sécurité est assurée. Donc kala mingi kutu te tozo so penza soda anteni na munduki penza te ma la porte pour na poto balingi bongo mais to zara vraiment la sécurité assurée to na bateau balala na bino bala muka rappel na bino 24 à 24 ozana bateau ozana yo mon côté. Donc vraiment mama bijoux dans lobby ko buka la te benganga sala réservation à place na yo no kitanga obenga mama bijoux ba mama bijoux ça la miracle mama bijoux ça la miracle te parce que priorité za la muto abenga ki avant muto apesa ki quelque chose okoko za lobengi na avant mais okanganda kuna yo asira mama bijoux na eloko to pesa eloko te so mutu mususu aye mama bijoux d'or apesa place biso totambola rande bongo. En tout cas merci beaucoup na mutu yo surtout apesa biso confiance au s'abonner na Bidor TV au kendege na auberge na biso na kati auberge toza na restaurant na kati auberge na biso to baxeli bino taxi ekoki koya kozwa bino tina aéroport et memi o tina ndaku na kati auberge lisusu toza na nini en tout cas auberge na biso toza na boutique mini boutique mon na kati tosala lokola intercontinental okokola la kuno ki posa omela 20 à poto osomba kana kati ndaku na biso toza ba 20 oya Allemagne toza pe la ba 20 oya France et même voire même ya Belgique. En tout cas toza la ba 20 toza la ba parfait toza la biloko nyonso surtout okoki kozala wana obosela ke eloko na poto en tout cas ko se déranger te mama bijoux d'or alukela bino solution atila bino mini boutique na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 pour na sala makamba bo ifo zaka mama bijoux siko tozozonga na lisolo na biso
partager vidéo oyo bengisa mama wana bengisa papa wana parce que masolo wana italika ba mikolo. Merci. Oui, alors bandeko nanga, je pense que au partager vidéo otineli ndeko mo bolobi kota mama bijou dans a besoin ko sola na biso. Vraiment na besoin ko sola na bino parce que trop c'est trop. Biso basi to patientera mingi pona kozela mobali. Kozela mobali na ata 5 ans, 10 ans, on vanda quelque part. Atika yo wana ozela kae kaka. Mais mibali vraiment eza vraiment pas si pona mobali azela mwasi. Bravo d'abord na mibali oyo botika basi na bino na Afrique pendant soki 5 ans 6 ans oye a osali makasi ata osali ba bêtise na yo mais osali makasi obengisi mwasi na otamsu na famille na ona bana balandi yo na poto. Mibala bongo nde tozo luka mibala bongo nde tozo pesa merci mibala bongo nde tozo pesa vraiment ba pété na katikati ya mapeka la bino parce que boza lisusu mingi te mibali baza toujours mabe mibali ba décevoir toujours kaka biso ndika mwasi ebengi ngalo bi mama bijou osobeta lisolo na ngai na uti ko se décider ko kende Congo ko landa mobali na ngato zela kine na poto mobali na ngai lobaki na ngai mama vraiment ngaba bisala ya poto nazo kangote na mekozonga lalo na kid donc na kide ko luka mwa poste kuna mobali mwasi penza tikela ki mobali na lobi kende luka soki esimbi en tout cas to soto yanga kuswati ngana kozonga do soki simbi to sangana ka ndenge zala mobali penza kende ki Congo akende ki azui penza poste moko ya bien abandi ko sala moi si pas zo sala so moi si tamso linga senga ya voyager mobali aloba kaka vanda nanu ngana installer na se installer malamu vanda nanu na se installer malamu ti moi moi so na ki ko luka fi moko boye akoma ko vivre na ba bota na ekutu ba soki bana mi balé ndenge na yoki. Et comme ça que ndeko na biso mwasi na mboka Allemagne awa zalaki vraiment tanga bande ko yoka ba mirmi wana et comme ça ka sombi biye na ye na mwana balandi mobali na Congo kolanda balandi na mobali na Congo en tout cas moi mwasi na ndeko apesinga lisolo ini tina tanga kombo na ye azaki vraiment très déçu à lobby mobali na ye alobaki na ye alobi vraiment oye brusque pourquoi nga na ki na sina koma na engagement na mwasi na nga yoko yaka boete en tout cas yambaki vraiment malamu te ndeko na biso mwasi azonga kina mboka ya Allemagne abengaki mama bijou abeta lisolo mama bijou abeta lisolo eza na kati ya Bidor TV awa na koluka lia wana na kotia yango na se soko la kata lisolo wana oyoka lisolo wana te mama bijou lobi kita na se finak nini moko ezali wana omona lia moko eza wana tala lisolo wana après ozonga awa oko comprendre mama bijou très bien. Donc ndeko wana azaki vraiment dessus azongaki awa en tout cas et puis kozonga azongaki awa eloko esali lisusu nini mikolo yo mobali na ye auti kobala mobali na ye auti kobala kaka fi oyo akoma na ye engagé na kin esali ndeko nanga vraiment ya mwasi passe abi mama bijou mais quand on kobeta lisolo pourquoi mibali baza boye parce que soki ezalaki ngapa tikaki nga awa na poto na vanda nazozela ye mais yake ika na Congo mais tala makambo nini o ya salinga pourquoi mibali bazala abo pona nini mibali bazala ya sérieux baza mingi te mama bijou juste ezala nini pona mobali mobali alobi na nga na confier donc na alobi na nga na pesi priorité parce que na kokai ko boya na bi noto vanda kaka mais na pesa ki priorité na lobi et na pesa ki onani autorisation na lobi na ye kende ko luka viso ke simbi comme ça toye bandeli ka toye ko sala mobali na ngai a décevoir nga comme penga na koye ko zana nga la poto na sala nga ba va et vient ponga na zana nga na bana elingai na ngope ko simba parce que zaki idée na ngai mais mobali na ngai abali feti munene ba filmer et continue ba YouTube et continue ba Facebook mama bijou quelle humiliation na oki vraiment soni aoki singa soni na famille aoki singa soni na entourage a humilier ngai makasi mama bijou eza nini mais quand nous kobeta lisolo oyo opesa conseil parce que naza awa na yebite nzambe kaka bande kolanga je pense que vous comprenez donc toke na okande ngwana soko comprendre bien te lugaka lisolo o mama bijou do alobi na se okomona yango. En tout cas, la loba d'abord, quand on a un couple, on a besoin poto, bolobi bosala système o basala wana, tam susu mobala za fenea, mobala zo kuka musala te, olobi bon, tam susu social moi a déranger ka famille na ngate, pona ngala zo sala te, to sala ka ag, ngala longola adresse. Kambu wana bande kolanga eza bien bokozwa na bino mbongo mais satana telema na ba maseke na ye
et puis et ça la lisusu nini elukaka toujours trouble. Félicitations na ba couple au boza à 10 ans 20 ans nan bosala je wana te bovanda ka ndaku moko bo kaka nani mobile azosala bino surtout boza ka na revenu wana moko ou bien moi ça azosala bino surtout boza ka na revenu wana moko ou bien bino surtout bozosala te bozolia pe kaka social boza pe ka na revenu wana moko boza na adresse moko. En tout cas félicitations na mibala boye. Félicitations à Bassi Aboye parce que ma couple a boyé et kendeke liboso mais so yika bolobi bosa la système wana maman bijou do awuti koloba et ça la trouble mingi na ba foyer ndeko langa ya mwasi basala ki déjà basalaka déjà likambo wana ta mobala zaki na poto basi bakabola ki ba dossier mobala kende ko ti adresse na quelque part moi c'est tikalaki maman bijou ngala loba so nazo loba opesi nga lisolo ngala beta na ndo pesa yo ka raison te il s'agit ya ko pesa yo moi conseil na kopesa pe yo moko conseil mto pesi nga lisolo ndeko langa ya mwasi mabela bino déjà ebandaki wana parce que to moni mingi to yoki mingi biso surtout to zala na poto to yebi ndeni makamango etambolaka à partir déjà bandeko langa basala ki likambo wana yaki kokoma ki mwasi akoma ki chargé parce que ce bosali bongo mwasi akoma chargé akoma na ba lettre banda ko landa donc par rapport à tamsusu mobile ozala wana yo o subir ba lettre wana o subir tamsu ko sala pour sa famille na yo bendani otikeli tamsusu mwasi na o makambu mais otikeli pe kaka ba problème mwasi tamsu bande ko zo ba lettre te mwasi okoma ko zo ba lettre mwasi okoma muta ba problème muta ofungola ba boîte aux lettres chaque jour. Et comme ça moi si chargé moi si faut tamsu comme ça là banda ko sala yo tamsu so lingi na hote ozo supporter tamsu ka ba 300 ba pesa ko pour futa na onda coûter mais yesu ko mutu bazo futela enda kuna l'état aza obligé ya sala pona abongisa pe kaka dossier na ye akomi mutu ba lettre akomi mutu ya ba rendez-vous akomi chargé donc problème makasi e utaka wana basi na biso basi ya poto tozala mingi peta mususu na batampenza ya kovandi boye otie manzaka ba verni otie maboko likolo otie makolo likolo osali boye tozala mingi na ta wana te ta ya basi akayo mingi eza pressé ko lamba mingi bakoma lamba biloko 2 3 jours 4 jours parce que donc ta mingi koma na bakayo nyoso tuana ça compte ndeko la biso ya mobali tanga kendeki Congo akiko kozwa mwasi moko mwasi ngo ipare pasaki mwasi ya mokonzi moko mokonzi ngo akufa sans citer les noms kende kokuta mwasi moko boye mwasi ngo besala ke mesala ba vie na bango ba lix wana ke mobali azosala ye azala mwana musala atira maboko na ye likolo azobongisa manzaka na ye bana basi bala misala tamsu bazolamba mwana musala ngo poko zoyo ko fute comme tamsu mo $50 $60 au futi mwana wa ya musala mais biso na poto tozala na système wana te basi ya poto so baza basi ya kinso baza na mbongo na bango na sina yebisa bino bandeko na en tout cas rozala bien par rapport na biso basi ya poto parce que biso basi ya poto trop de lettres trop de problèmes trop de misala trop de nini soko au côté soki oza vraiment makasi te. En tout cas, Robert bisa même qui bo mwasi na yo parce que trop de problèmes. D'abord ba lettre wana ezopesa batumi tout pasi ngabo kutu nazopesa bino exemple na ngaso na kei Congo. Nasali 2 semaines, nazala lokwa mtasali 2 ans. Nazala mutu fry, mutu do fry, c'est-à-dire mutu nanga kimia, mutu problème te. Ata ba problème nakuta na nango wana, mais ezo ningisanga te. Mais ce ka na zongia pa ba na bomba ba lettre. Ceux qui va fungoli tam sur lettre ba moni lettre mo ya osala bango ba osala ba sai na bango on na yakuta tala ba lettre tike vandi wana to bandika ka o komika ka o matika na vio kitika o na Belgique ba problème e bandi déjà parti ka déjà ya nzela tango koma o bandika ko fungola ba lettre déjà la minute mukie soko zaki munene o bandika ko konda biso ba tuto ya ka minene na ba problème o bandika ko ya bureau parce que ba lettre wana et ça là déjà et bébé ça a déjà mis tout na biso allo sangisi lisusu na ba misala o ba misusu basala ba 8h ba 10h du temps o la mukata mususu mulili ozonga ka mulili mingi ba wala mukaka na ba fula na mutu bazozonga ka na ba fula na mutu aye alukika keloka ko chauffer ko lia ali alali ala kakabo mais basa Congo baza bongo basa Congo baza boité basa Congo baza différent basa Congo bazwa kata ya bongo sanzo to na bango ya okene ko sala suki en tout cas ya olata mikolo surtout chic parce que azotambola azokutela toujours na batu
mobali na eta musaso ya mbaba tu il faut toujours azalaka bien et ça différent makasi na mwasi ya poto mobali la ta ko kuta makambo la nyonso tu na ki mobali a changer na destination mais abosani que ye moko peta mususu mutu alukelaki mwana alukelaki mwasi na ye vi wana parce que soki azalaki mpenza mobali oyo mpenza tolobaka ya ba donc ya balettre h minene akokaki kozwa responsabilité ya ndako na ye azosala mosala mwasi na ye azosala ata mosusu kayo ya 2 heures ezalaka mpe bien bamosusu kutu mwasi mpe azosala te mobali ozosala ozolesa famille ekoki nango mpe kosalama mais oye ozwi mwasi olobi te to séparé lokola nga la kokofuta ndako te yo ozala kote kuna nga la azala kote mwasi akomi na bacharge mwasi akomi kokende misala olobi te ekoki te nga nakangi biloko na nga nake na Congo ke na Congo kuna ole oluka mpe mosala obanda donc obanda sikoyo kosolola bien na mwasi na yo akobata mosusu kosala bava et vient ko mpo kokoloba na ye zonga na yo po ozwa mosala na kini non yo oyoki bongo te tellement oza gentil te allez ozwi mwasi obali quel motema mabe ezalaka na bino mibali mama Bijou alobi ezalaka nini kaka parce que mwasi oyo tikaki awa avandaki azelaki yo yango wana tomeka kosolola na ntina ya mibali ya boye parce que mama Bijou alobi trop c'est trop. Oui, bandeko na ngai nalobi tomeka nanu kosolola na ntina ya mibali ya boye parce que en tout cas mibali ya makambo malamu mingi bazalaka na bango lisusu te soki totali bien ndeko oyo ntango akendeki Congo akendeki kabala moko kokutana na bonheur te donc asufraki mpe makasi ebandeli asufraki ta mosusu bande kozanga mbongo osomba mai mwasi na ye oyo atikaki ye na poto abande quand même kotindela ye ba Western Union abande quand même kotindela ye mbongo donc ta mosusu kutu bamibasi mosusu kutu bazalaka bakoma nayebi mwana mwasi moko ye aza mpe kaka na mboka na biso ye bande kotindela mobali ntina mbongo afuta ndako donc aza koepolue yo aza kosoutenir yo parce que okei koluka poste oyo okei koluka lelo soki okomi bien ye mpe akomi bien mais regarde ndenge mibali bayaka kopesa basi bamerci bapesa na mbwa soki ezalaki mwasi mais mwasi azalaka na makambo ya boye mwasi alingaki asala oyo bayokanaki alingaki ndeti mwasi atikalaki na poto avandi azobokola bana oyo baza ya bino mibale akokaki mpe kosala n'importe quoi mais asalaki n'importe quoi te mpona kozela yo ndeko oyo okendeki na Congo mais tala sikoyo genre ya baingratitude mingi ezalaka kaka na mibali yango wana mpe bozokufa va botikaka basi parce que boza na makambo ya mabe mingi mwana mobali wana asufraki na Congo ebandeli ti aye kozwa poste aye kozwa bacope akomi komona mbongo akoti nanuki Mario epai ya mwana mwasi wana oyo azalaki deja na mobali moko boye azalaki mpe mokonzi na Congo mobali yango akufa mobali wana mwasi wana banani nanu kobokola mpe ye akomaki ke mwasi wana Congo azobokola ye ya poto azobokola ye sikoyo ntango akomi na mbongo oyo kuna mpe ya Congo moya kodecevoir ye eza te en tout cas oyo moto ayaki kozwa mama ya bana na yo babandaka na ye na bana mikie babandaka na ye na ntango apasi nde motu aye kozwa kabaka ata na ku ndeko na biso ya mobali abali ezala taiki kaka obotaki mwana mwasi wana ozwa ye lokola deuxième bureau oyo awa azala mpe kaka na position na ye non obali ye officiel oyo awa aza na mote oyebi ke nani mokili oyo ekomaki osali kaka likambo ke bafilme oyo ekoti na YouTube osigné na yo omoni mwasi na yo eloko te en tout cas vraiment likambo oyo esali biso pasi yango wana conseil oyo ngai nakoki kopesa kaka bandeko na ngai ya basi tomibomaka penza makasi te na makambo etali ta mosusu bavie ya bamisala mpo ata mosusu opolue mobali non il faut mwasi mpe ozwaka nanu mwa ta na yo ozwaka ta na yo ya komibongisa mpe nzoto na yo ozwaka mpe ta na yo ya kosala mpe repo na yo parce que tala bamakambo ya boye mobali ntango akende Congo amoni mwana mwasi moko akomi kokompare yo na yo akomi koloba ke oyo yanga kuna na poto asanolaka suki te bandaka ngama na fula achangeaka modele ya suki te asalaka suki te oyo yanga ya poto alataka kitoko te nayoka ye nasola parfait kala nzoka biso nyonso tu epesameli biso parfait eloko nini en tout cas bandeko na ngai tolembisa
to yeba kana kobongisa banzoto na biso to bomaka penza nzoto pona mibali te mobali na yo soki abandi kopesa o ba idée kinga na kiko travailler na Congo en tout cas ezala vraiment la koloba 50-50 ya risque yeba kaka ke bolingo na bino ekomi na risque soki pe ba idée ya mabe bandi koyeba ndenge eza wana lokola l'été zo déranger biso nga na osala na ngate to tikala to panzana yo tikala na ndako nga na kiko luka adresse mo quelque part en tout cas couple la bino ekomi susu pe na vie ya 50-50 en tout cas bala ndeko na ngai ya basi tozwa mayele tala likambo oyo ndeko na biso ya mwasi azwi coup mibali ya gentil bazalaka na bango lisusu mingi te batikalaka moke merci na ba oyo batika basi na bango quelque part aye koluka vie après ntango azwi vie a rejoindre mwasi na ye a rejoindre famille na ye ou bien abengisi famille na ye ndo ba rejoindre bakutani ensemble ou bien pe basali ka ndenge mama bijou do alobi parce que ça ba bikonzi mingi basi na bango baza na bango na poto baokengela bana basali pe ka ndenge mama bijou do alobi mwasi akomosala na ye ba va et vient donc résidence ya mobile esika mwasi akokoma oyo wana kutu ezalaki ke mwasi mpona mwasi azoyeba kutu te place nini mobali na ye avandaka donc ntango akendeki na kini parce que mobali na ye azalaka déjà engagé na mwana mwasi moko apikama kuna alobi awa oleka te donc ça fait mal bandeko na ngai ya basi vi na biso eza bavie ya bakayu vi na biso eza vie ya balettre toza na makambo ebele na mutu mais toitika mpe nzoto na biso te tobongisaka nzoto na biso mama bijou napesaki lisusu conseil olingo okende congé na Congo tala ndenge nini ozokende parce que baoyo baza kuna na Congo baza à la page baoyo baza kuna na Congo bakoma kosala bango maquillage à chaque jour bana maquillage bakoma koleka biso mpona kosala maquillage mama bijou lokwanga na ye bakosala maquillage te so natika mwa poudre moke natie rouge à lèvres mpona nga ekoki mais bakuna na Congo bakoma kosala bango maquillage à chaque bana ngo ndenge batanga classe te ndenge bana ya vernis baleka à chaque jour ndenge pe bana maquillage bakoma koleka ndenge pe bana suki bakoma koleka okoza na coiffeuse na ayaka wana chaque tongo asalaka yo na asala amakiyaka yo asalaka yo suki osilisi mona vernis asali yo manzaka donc baza vraiment différent na biso puis na talu nini na talu mukie biso kosala maquillage chaque jour muta salaka yo nani mingi pe ba maquillage yango tozala ngo na bandako ame momo na pe mutu pe atia rouge à lèvres atia poudre kala via bakayu kaka pressé kaka o uti kayu wana pressé yo lambo lambi ale oli osukoli dodo lobi na tongo kaka bo même chose en tout il faut ça na mobali moko azo supporter mobali moko ayebi ke ozo sala ngo na côté parce que esa vinde ezo senga bongo mais mibale bazala ke ali après okei Congo okomi Congo na mwasi na eloko te bokomi kokene ko critiquer basi a poto bazo sala bongo parce que ce n'est pas eza faute na bango te eza makambu tozo kuta nango ezo leka batumi eleki batumi tout eleki biso na minene eleki biso na kilo donc ta vraiment ezate et puis pona kosala suki yango chaque mois kutu ba fille akini chaque mois eza pasi perruque oh ba comme avant au chap au poser perruque na mutu il faut que na salon pour ba poser au perruque mais biso ozoka perruque au côté ici perruque ka bon mais bango il faut que na salon on va poser au perruque ozomona di bazana facilité makambo belé par rapport na biso en tout cas bande ko ngai soki couple na weza na malamu boye bande ni bokoki kosala pona couple kene na kopanzala te mobali abanda te ki onga na ke koluka vie na Congo parce que tango kene koluka vie na Congo bango mibali ba supportana na bango makambo mususu te oyoka kaka ki mobali no abota kuna oyoka kaka ki mobali no abala kuna oyoka kaka mobali no asala kibe parce que basi yango pe bakene kokuta na kini eza lokola lisusu basi akala te basi mi bayeba ki mibala poto bayaka kosakana na bango batika basi na bango na poto mwana mwasi mususu kozwaye apeso ba condition abinga soko linginga alitoke pa mama nga soko linginga tokebwe neti mwana mwasi wana bavanda mbule bele onga nazobeta lisolo na bango bavanda mbule bele mobala balaka ete mobala ye kobalika na période parce que yo mamoko ekoyaki mobala na mwasi wana beti mesa lobinga il faut balanga ali mobala sali nini mobala ke kubala ye eyo mama ekoyaki lisusu mwasi apoto akanga bisaka ye wana kende kini mwana mwasi wana ndako ayoka ki ayebi abi nga il faut balanga mobala bali fete ya munene donc ndeko na biso ya mwasi asimbi mutu akanisi bapasi nyonso to amona na mobali na ye na bana babota na ndenge mobali na ye alobaki ke na ke koluka vie
nyonso tout ndeko na biso ya mwasi ayeba eloko akosala te alobi mama bijou na suki en tout cas osuki te parce que vie ya mutu esukaka kaka soki mutu akufi sois forte zala yo continue vie na yo bokola bana parce que eza na baage mosusu mpe soki osobalaki ovandi kaka bango mibali mwana mobali papa oyo auti kobala azokende na ba 60 ans mais ye auti kobala ye wana bala kutalaki na mwasi na ye soki ya ba 40 soki ya ba 50 baboti bana baboti bana soki yo mwasi ozokende deja na ba 60 ans obandela soki ovi ndenge nini mais ye akoki kobandela ye akoki korefaire vi na ye malgré bana na ye baozalaka baleki ya bana na yo mais akoki korefaire vi na ye akoki kosala vi na ye mosusu soki oki mpe kokuta mwana mwasi wana pasi mwana mwasi wana pasi abota bana mwasi wana mpe baaccepte yo parce que ya yo abandonne bango awa na poto oabandonne bango awa na poto oki soki okobokola bana mwasi o mwasi abota mibali bomeka nani kochange bomeka nani kozala vraiment sérieux parce que basi basupportaka bino ndeko wana supportaki mobali na ye to mobali na ye akendeki na ye ebandeli me tala kabaka ata na likambo oyo oki kosala ye oki kobala ye oyebi ke bakofilme bakotia na bainternet meti tan fou oza na ntina na ye te ndeko na ngai balobi bamama mpe ya 60 bakoma kobala bamama mpe ya ba 70 bakoma kobala soki ozwi na yo mpe chance ya kokuta na papa moko mpe 70 ya 80 baboya ye mpe quelque part obali na yo mpe kaka parce que eza ya motu nyonso tout te alobaka wi après mariage azokipe bana na nga non eza ya bato mosusu bakokaka bongo te soki okoka te en tout cas bala na yo parce que kuna déjà yo ozalaka na poto mwana mwasi wana bazalaka na ye chaque jour balamukaka na ye balalaka na ye masolo na bango place ekoma ya yo etikala mosika bandeko ya basi mama bijou nalingi na kata na nga nalobi soki libala na yo eza nanu malamu kozala na ide te ke oyo tokabola badossier po amangoya esala trouble parce que oyo moko mpo okóma na bacharge ebele mobali kuta kozala na bacharge mokie parce que ata asali na ye te afutaka na ye ndako te ata mwa 300 wana lete epesi c'est bon mais yo sikoyo 300 wana so lete epesi yo esimba te epo yo moto otikali sikoyo na famille azolala na ye ka ya ofele akoki mpe kozwa mosala na ye moko dans les noirs azosala mbongo na ye baopesa aotia na poche aolia biloko oyo ozolamba oyo ozwaka mbongo ya leta mpona ye azolia sikoyo ye aosala vie ya bien ye akoma ozwa balettre mokie ye okoma ozwa balettre ebele donc soki libala na yo eza nanu bien komeka na yo te po tokabola dossier ezalaka bien te ebendaka bamalchance na kati ya couple soki bozala bino mpe bien moko te alobaki na kei nanga koluka vi na Congo tokende bakonge tokende ya ba 2 semaines ya ba 3 semaines mais yo mobali oki ovanda 6 mois na Congo oki olukani soki confiance ezali pourquoi pas ngai nayebi papa moko aza na auberge epa na biso asali 3 mois akende makambo ya ferme mais papa wana ngai avandaki mpe place wana na auberge wana nasalaki 2 semaines nakataki voyage na ngai fai nasala 3 semaines mais nasalaki 2 semaines mais omona papa moko série akende kolala kutu na ferme alali 4 jours 5 jours aye kaka boye ozomona ye vraiment papa moko posé sikoyo bapapa bongo baza mingi te parce que malgré nga alobaka makambo ya baclient nanga te mpa moto aza na vie na ye kokoma ndokotisa bato basi na yo soki mibali nota 50 je m'en fous parce que mingi nayebaka nanga mpe bango te mais azalaki papa moko posé calme natikala komona ye na buzoba te ntina zonga oyo kaka mwasi na ye chaque buto azobenga azopesa mwasi na ye compte rendi ya ferme na bango ya misala na bango azosalisa sikoyo mibala bongo nde bango nde bawumela bandeko na bomeka kozalaka bandeko ya mibali bomekaka kozalaka sérieux parce que kisérieux na bino wana te oke okutana kaka na beton ntango okutana na beton odenda mabe bozosala basi mabe makasi mwana mwasi na bandala mobali na ye depuis baboti bana nikolo mais lelo oyo oke kobandela vie oboti ozala bakomi na babeba sika babebe wana bakozala kutu bakoko na yo okomi kobokola bana ya mwasi na yo mago otindaka soki otindaka ata mbongo na poto soki osalaka ndenge nini mais affection ya kozala na bana chaque jour ndenge ozozala na baoyo ya kini na baoyo ya poto eza susu ndenge moko te ekomi différent yango bandeko ya mibali basi basala bino nini bozalaka basala nzambe basala bino mpe na matière nini pourquoi boraisonnaka mokie pourquoi bozala bolinga mpona nini bozalaka ke soki olingi osala mabe osali na yo
otala ata nsima te ke moto nazosala aza être humain soki mwasi asali bongo mwasi ake abali tumba mokili eke kokufa te mais yo sikoyo oteyema lokola oke obali na yo bato bamona yango normal soki mpe mwasi yango ndenge opesinga lisolo so ozana mpe mwasi azoba omona mpe ondimi na yo bokomi na bino mibale yo okomi lokola deuxième bureau na likambo nini eza na mwasi moko lisusu nayebi ye azalaka première bureau baboyani na mobali oyoki akoma ozongela mobali na ye wana nakoma lokola likambo pas jusque là pourquoi akoma neti likambo aboti lisusu na mobali wana me mobali wana asi abali mwasi mosusu mpona nini kosala makambo pourquoi parce que ntango oboyaki mobali obe ntango boboyanaki na mobali akoma ozongela oyebisa eboya oyo wana ozwa ye wana mpe ya nde mwasi asolo nde biso tooluka en tout cas mibali bozala gentil otika kosala boye likambo ya ndeko ya mobali oyo asali en tout cas epesi ndeko na biso ya mwasi mpasi ngala kopesa yo kaka bacourage na obwakela yo mpe kaka baflaire changer na yo nzela soki mpo kolinga kaka kozela mobali wana mama bijo akotaka na bavie ya bato te wana eza nango kaka décision na yo mais napesi yo kaka courage na nyonso oyo nyonso tokozwa comme décision nzambe azala na yo aprotege yo ndeko wana ya mobali esika ozali mama bijo do nalingi kaka nayebisa yo ke ingratitude efutaka nango te kuna otali mpe olobi ke mwana mwasi wana ya kini asungaki yo mais mpona mwana mwasi wana ya kini asunga yo azwaki na maboko ya nani parce que mwana mwasi oyo mpe apoto abandaki kosunga yo parce que mwana mwasi oyo apoto mpe soki azalaki gentil te mais ta mosusu mpe okendeki soki mpe azalaki fille mpe ya malchance ta mosusu mpe olinga okende kini mpo ke ozwa poste te na bango mibale wapi mpenza souffra na yo eza oyo apoto oyo osali ofuta yango un jour tozaka na se ya mokili lelo kokozala bien oyebi lobi te donc kolala kolamuka eza nango ya bitidi te donc vie oyo eza ya nzambe mpe nzoto oyo tosalaka nango fier mpa nzambe apesi yo mpe malelo mais lobilobi toyebi te donc oyo osali ndeko na biso ya mwasi yebaki un jour okolela mama bijo alobi okolela akokolelaki mokolo donc nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus mama bijo alobi mibali ya malamu mibali ya sérieux batikala na bango mingi te so oza na mobali na aza mobali ya sérieux aza vraiment responsable oyo biso toloba responsable batela ye kosimba ye awa te simba ye awa batela ye mibali oyo baresponsable oyo bazwaka charge ya basi na bango nde toluka bozala toujours na Bidor TV bozala jamais desi mama bijo alobi nde masolo nde musala nde makambo biso topesaka masolo oyo epesaka bato makasi topesaka bato masolo oyo epesaka makasi mama bijo alobi so otelemi na likambo osala likambo na oti na suka so olingi osala likambo kotalatalaka bato te kotunaka bato te sala mpenza oyo motema no etinda yo tosalaka makambo oyo motema na biso ezotinda biso tosalaka makambo oyo toyebi okozala bien ndeko mwasi sala likambo omoni kokozala bien soki kotinda yo ovanda yo moko ovanda soki kotinda yo mpe yo mpo balabala nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais desi mama bijo do arabi partager video oyo mpona koyokisa ndeko wana abatela couple vie ya famille na ye atika mobali na ye akende Congo kaka bikendela akendela boye te epuis mibali yango bakende Congo il faut yeba nano genre nini na mobali oyo oza na ye kolinga mpe te ke oyo tosala tokabwana kaka mpona mbongo topanzana na leta entuka ezomemaka biloko moko ya malamu te apres yo moko mpe moto komona ke okoma trop chargé ole mobali asala yo mpo osala bokabolaka badepense mais yo moto okoma chargé okoma na balettre ebele ifo ozala na banere solide donc kolinga nango te mbongo esalaka nango eloko te parce que bato mingi baozozoba mbongo wana baosala nango mpe eloko te mbongo avant kozwa kosala nango likambo ifo ozala na motu et puis makambo yango tozosala nango donc balobi vanité de vanité un jour mpe tokokende biloko nyonso to etikala nango donc ça sert à rien balobi vi malembe mama bijo alobi malembe tokokoma nga naloba mbangu nde pema tokotonga ndako na biso pendant 20 à 30 ans eza ya biso tokima mbangu na motu te bokonfie biso bozala jamais de si olingi okende congé na kini totikala kaka na adresse moko na matonge na iremu A37 bato mi batu nanga babi mama bijo matonge baye batonge bonde koyoka ya kala matonge non matonge za su matonge wana te matonge koma eza commune normale esi ba commune nyonso commune oyo kutu etikala commune ya makelele lokola bandale eza te bandale partout banganda
na ote kokende bandal omona kwela banganda kwela matonge ezalaka bongo te surtout côté na biso côté ya kimia on dirait côté ezalaka ya mauvais ezalaki bakote bapapa wemba côté kuna ya kokatisa côté ya baoshwe wana matonge na biso eza matonge ya kimia ta boyoka ko mama bijou matonge ya kimia toza na bar pembeni te toza na église pembeni te avenue moko kaka ya mokie bafamille koto donc 18h 20h avenue kauki kimia côté la biso kutu kuluna zala ate bima na yo pezonga ata 4h 5h otikala komona kuluna te toza na avenue moko fonga ya malamu en tout cas côté wana penza matonge obino boyoka ya kala wana te biso tona matonge gombi calme avenue wana calme eza na bato mususu kutu bazana bandako oyo ya bamindele batika bamindele batika bato mi bakomi koteka bato mususu baye ba nouveau riche bazosomba bazoconstruire c'est bon wana nde c'est bon mais bandako mi etikala ta mususu baposition wana kaka oyo bamindele baflama batika etikala kaka bongo matonge na biso eza matonge ya kimia eza matonge ya calme donc place penza ya kosala vraiment repos penza ya masuka nde auberge na biso soko olingi mouvement obimi na yo oke kosala mouvement na yo ozongi epa na biso tozala kimia donc eza lokola hôpital kimia penza donc oyo na engeli abakisa kaka donc mama bijou alobi boconfie biso bopesa biso confiance nde kaka bopesaka bopartage bavideo na biso olingi okende congé na kini contacter mama bijou ndenge nalobi ya kimia wana eza na bato balukaka kimia soki olingi na yo mpe mouvement kobanga na yo te parce que transport ezalaka 24h sur 24h opusani kaka moki okei na yo na nini na victoire okokoloba bana na mibali bakengelaka wana bake batiki yo mpe obengisi taxi wana ezwi oke na yo mouvement parce que bato na bato tozala tokokana bavi te ngai alinga avi ya kimia mais eza ya motu mosusu okoba mama bijou alobi via eza kimia na okende te eza hôpital oui eza kimia parce que oye kopemisa motu na Congo mais soki olingi ambiance osala okende na o bandal okende mpe na matonge kote ya baloyenge wana eza nango se po olingi mpe kimia neti biso babijou toluka kimia mpenza depuis nakotaki kimia ntina ozonga ozwa yango mpenza donc vraiment naza na confiance okopartage video oyo otielanga commentaire na lisolo oyo nabeti bandeko ya mibali balingi nini na bavie ya basi na bango bino moko nde mutu bozokomisa biso boye bana basi mingi na poto babosana air moko kutu bapenyaka suki babosana air moko kutu basomba mwa baparfum mopeza nango na bandako me kopompe mwa parfum babosana parce que trop de problème wana ole topartage yango biso mibale yo ozwa ta mosusu 75 otikela mwasi 25% ya baproblème ale otikeli mwasi 80% ya baproblème basi bakoma lokola basi mibali babiro bango makambo nyonso tu bango bana mosala ya bana o chauffeur o nini tout ça fait mal nalingi bino mingi tokutani mbala nsima kokende boye te etala video na etala bapublicité na biso ya maison de passage olingi okende ki benga mama bijou tobenga yango auberge tobenga yango maison de passage tobenga yango place ya repos et puis soko olingi mpe flat hotel yango kaka benga mama bijou kosala congé na oyo ya kitoko ozala jamais déci bye ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati koki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga
numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou a lobi tal bota la bino monde to sali appartement la biso ngebu. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou alobi tobongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou alobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais déçu. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene. Chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais déçu. Memling ekosa, inter ekosa oyo vraiment na talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, tofungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, tokofungolela yo chambre oyo moko et puis tofungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na bakiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreau ya propre. Eza vraiment propre makasi. Mama Bijou alobi bozala toujours branché, bosala ba réservation na bino tozalaka na 7 places, ba place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini, tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Mama Bijou alobi soko lingo kende congé, benganga rapide pona osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau. Oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Mama Bijou alobi balali. Merci na mutu surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Mama Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So kosala ba long séjour à partir de 3 mois. Mama Bijou alobi $30 ya pamba.
soko kosala ba séjour moko ya mokie tokozwa ngo na $40. Appartement na biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba malili lokola chambre froide. Ozala toujours branché, bon s'abonner massivement na bidon TV, beaucoup kozala jamais d'ici. Ota l'appartement na biso ndenge eza kitoko. Mama Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso bato nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota sikoyo na chambre, tozokota na cuisine mpona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona bamire, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge ekomi, botala likolo, botala bino moko. Mama Bijou alobi biso nde mosala, bozotala likolo nango, botali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko. Balobi te video TV nde makambo nde mosala. Balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona kosala boye il faut mbongo. Mama Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien, nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tango mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi. Grâce na bino mosala Mama Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo, tala numéro na nga na suka, benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda. Bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango. Soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino. Deux chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozui appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozui appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukala te, benga Mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais d'ici. Toza na groupe na biso, toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai, sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Appartement chambre salon cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na badouche, toza na nyonso tout. Congélateur, réchaud, cuisine sur appartement chambre salon cuisine, cuisine na biso yango oyo cuisine eza na espace ya monene, toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Bonsoir à la famille. Mama Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso nde musala, donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.